Voilà, merci beaucoup. Nous sommes là déjà pour le compte de votre émission Toranzoto avec maman Israël la joie, maman Yabanami Balina Basina Bango. En tout cas, salut chez vous, merci pour l'attention particulière. Je suis là, moi Betty Massengou, la journaliste internationale en tout cas, toujours au poste, donc fidèle toujours dans ça pour la possibilité Sabine. Voilà, salutations à l'ingénieur Dav Moubama, Libanga TV, Canal Future News. Abonnez-vous en tout cas massivement sur Canal Future News et Libanga TV, et ainsi que Congo Nabiso avec Trésor Moutongo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet sur l'endurance, donc 100% endurance. Alors, ma papa, pourquoi tu lever le sujet? Au côté remarqué, ma papa est belé, en tout cas, vraiment donc pourquoi? Alors vous voyez, on a une émission avec maman Israël la joie et yo endurance c'est ça le sous-souté ma casse n'a qui me bat les altés au ça la dernière minute. Alors maman Israël la joie a avenue Boma numéro 11 na Bandalo Bisengo, référence à Rechibangu Wenze ya Baluba, ou soit au Bengeka na numéro affiché plus 243 89 94 42 825 au maman Israël la joie et au traitement na yo afin que yo vraiment na makas nyonso na kimibali na yo. Voilà. Bonjour maman Israël la joie. Bonjour Betty Massé. Bonne santé maman. Kaye na ngolo nzambe. Oui maman, sujet na biso lelo tozolobela 100% endurance. 100% endurance, vraiment 100% endurance. Oponi penza donc eza sujet moko munene, sujet moko ya bien. 100% endurance oyo na tango akala mibali ebele bazalaka nango et puis basi ebele bazali kobanga mibali ya 100% endurance. Mibasi ebele bazali kokima mibali ya ndenge wana po mibali ya ndenge wana bazalaki ebele aza na force moko abetaka baku ebele abeta baku ebele omona basi bazalaki kobanga mibali ya ndenge wana. Alors tant mibali ya 100% endurance babandi ko diminuer bon bazalaki su mingi te basi sikoyo bakomi kowelela mibali oyo bazali na 100% endurance. Omona mobali wana basi bazobundela bitumba mobali wana basi okuna bazobundele parce que mibali ya 100% endurance bazalaki susu mingi te. Siko ndenge tozoloba boye na moya lelo na mokolo ya lelo ndenge mokili ekomi mibali ya 100% endurance bakomi rare. 100% endurance ekomi kaka likambo ya traitement ngo na banzete te na ba produit chimique te na ba stimulant te kaka na ba vivifiant. Mobali aza ko se vivifier zoto na ye okomona ke yenda zozongela 100% endurance na ye et bazali susu mingi te na mokili. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, maman Israël la joie. Mais le cas qui maman Loba qui même dans la Bible, nous avons la Salomo, qui vraiment na 100% endurance. Yazaki na endurance à 100%. Ata Abraham pasaki na 100% endurance. David 100% endurance. Noé 100% endurance. Donc batu akala. Atana batu ya tangu ndenge bakoko na biso botamaki neti nani koko oyo abota mama na biso koko abota mama koko na papa ya ba mama na biso papa ya ba mama na biso pe ye pe donc azalaki na 100% endurance. Papa oyo aboti mama na biso azalaki na 100% endurance. Azalaki na basi na ye 3 ndaku moko mwasi na mwasi chambre na ye lelo aza na chambre oyo lobi aza na chambre oyo lobi aza na chambre oyo ngai na bandela parce que ngai koko na biso mwasi bango mbalende bazobokola nga basa koko na biso na ye moko koko na biso mobali. Alors parce que koko na biso mwasi abotaki ne bana mingi te alors mama ya biso tango azobota aza kozwa ne bana wana et alors tanga sikoyo nazali kolala mbetu moko na bango nazokola la mbetu moko penza na koko na biso ya mobali na koko na biso ya mwasi. Donc soki bazo sala il faut yoka penza ke koko na biso ya mwasi ba cri donc ozo senti donc koko na biso mobali azaka pa na chombo oyebi chombo na ye oyo eza muke
yako kuna biso na asiri ezalaki ata ba 23 cm. Voilà. Donc ezalaki ba 23 cm parce que nga na mona ya nga nazaka mwana muke mais naza na image nango na mutu nanga foye aomona kaka ke mom yango nazoyebisa bino bana mikebe kolataka bilamba na miso ya bana te bamonaka bayebaka bakolaka na nga na kola na image ya Tshombo akoko na biso mpo nazali komona ngo so olata pantalon olata bilamba naomona ngo oh azana eka na 2 ans beti masengo bakosa yo te ata ya inane kolata bilamba na miso te kolata te soki aza wana kolongola bilamba te nazobisa bino vérité parce que nga naza na image ya bamitakala bato ebele nga namonaka ntango nazaka mwana moke ti lelo image wana esilaka nga te yango wana nayebi image ya Tshombo ya koko na biso ya mobali tala monene alors na ntango na bango Tshombo na bango ezalaki na 100% endurance mais ba 100% endurance esila na tina mokili kwa makambo ebele donc toujours comprendre te soki eza fin du monde biloko kolia échangea bagu ya biloko échangea makambo ebele échangea alors bandurance esilaki et puis oyo nyonso bamela bastimulant endurance esila diabétique pe azaka sous endurance te oyo mutu abelaka batension hyper na hypo aza na endurance te bon mwana mobali abotami mwana liboso azaka na endurance te oyo abotami après une fille aza na endurance te bongo abotami na katikati ya bafille endurance eza te oyo abotami fils unique aza na une endurance te bon mibali nyonso à partir à 45 ans ti likolo endurance eza lisusu te moins de 45 ans pe ebele omona ata botami après un garçon baza na bandurance te makambo ekoma ebele na ntango akala bamasanga oyo ya bazododo tomona lelo bazododo bozomona bapakisti oyo ezalaka te bankorotu ezalaka te na bagene agene ezalaka me bato bazaka komela yango faso bazomela yango lelo te agene mpe na ntango akala bato bayebaki nanu te ke basalaka nango savon mpo nga agene nga asalaka nango savon nange ezalaka naturel mais nasala yango il faut agene ezala mais soki agene eza te savon ekoopola alors agene nga nasalaka nango ka savon agene ekoma nango na misala ebele basalaka nango baparfum basalaka nango mais bato ebele bazomelaka yango na ntango akala bato bazalaka na bango komela yango mais bazekula yango bongo te na ndenge ya mabe na bana mike biso na ntango akala bato bazala komela gene eza bamikolo jeune garçon azomela gene te mais lelo oyo tozokomprendre te na bana mike babandi komela babiere te oyebi en tout cas na mokuse tolobaka ke Tshombo 100% comme il passe, 100% voilà. C'est comme il passe. Oui. En tout cas, maman, vous avez vraiment raison parce que bandeko ebele, bozo benga biso, bozo komela biso, bozo comprendre te endurance na ba Tshombo na bino ezo zala lisusu. Maman le bi ba raison, ils ont vraiment ebele. Alors, ndeko oyo on remarqué que Tshombo na yo eza sous na endurance wana te. 100% endurance eza lisusu. Okoki kosala ndenge nini? Yoka siko solution maman Israël la joie amemeli bino na émission ndenge. Solution ezaka kake mwana mobali nyonso atika makambo ba biloko pamba tika komela bimela ya pamba oyo bozo mela mikolo tika bastimulant za malamu te ezopesa maladie ya biabia nani ba produit chimique nyonso oyo bino bomelaka bokamataka ngo bandi kosala nango ba drogue bozozo ba mélange botika biloko wana et puis loko mne na kopekisa bino eza banzete po banzete pe ebebisi bato ebele Tshombo vivifie yango e vivre ezwa vie bavivifiaka Tshombo kana bavivifiant baproduit naturel bilia oyo eliesaka Tshombo directement c'est fini bozo konyokwa mapamba bozo mona pasi ya pamba traitement ya Tshombo eza makambo banzela minene banzela milai te eza ka bavivifiant tango ozo soigner nango Tshombo oza ko soigner nango libanda na kati na parce que Tshombo soko ozo soigner yango ka libanda
yebake osai musala punda soko ozosoigne ka kati yango moko ozosala musala ya punda chombo basoignaka yango kati na libanda ngai nde mutu nazwa décision ya kosoignaka bino libanda ya chombo mpona fungolaka bino na misisa ngai mponga naza mama na bino naza munganga naza kosauve mibali nyonso na mabala na bango nazosauve yango na batraitement ya bavivifiant bapomade chombo bamassage tutu ezala koyesa chombo munene mulai ngai moko mama na bino nasalaka mo. Voilà, en tout cas. Alors, on est de partout aux alliés, comme tout naté ou comme tout nisamate, comment qui si oyo, maman Israël a joué à l'obaka, vivifiant et coco melaonanda. C'est simple. Place nios aux alliés et coco, parce que maman Atina Rabakis nae partout dans le monde. Juste au cas où ce que au solo nae, aebi agence ligne à côté de la yo, bakisi odo l'obaka vivifiant. Donc, ils en ont banzété, ils en ont stimulanté, ils en ont vivifiant. On a le traitement, on a nega maman a zoa révélation et on a ba de belé bazo zoa vraiment ba guérison na ba chombo na bango. Au bengi na numéro o ils affiché ou soit on a pésu un 00 243 89 94 42 825. Je réponds pour la meilleure audition 00 243 89 94 42 825. Alors yo zana Kinshasa okoki ya directement na Bondalo Bisengo na avenue Boma numéro 11 arrêt Chibangu wenze ya baluba neza référence munene yebana na Bondal awa soko tuni mutu nyonso nazo luka avenue Boma numéro 11 bakolakisa yo pa ya maman Israël a joie comme ça okoya okutana na maman Israël a joie pona olandela ba traitement na yo. Ndenge maman Israël a joué à l'ONU. Papa oyo za na endurance lisusu te. En tout cas, solution ezali. Na ba vivifier maman Israël a joué au moins que endurance ekozonga. Makasi oyo perda wana na kinobali na yo ekozonga lisusu. Alors maman koboma libala te sunga papa okoki même yo maman obengi maman Israël a joué ozoli papa ba vivifiant au moins que libala ekozala toujours na elengi na sentiment nyonso. Alors maman Israël a joie toujours qui est déjà na suka ya émission na biso maman Israël a joie pour na bandeko nyonso banani biso to qui déjà sango ya restaurant était restaurant Tonganzo oui restaurant Tonganzo restaurant Tonganzo loso fele biloko nyonso tout vraiment fufu loso na kwanga ndeza ofele biloko mutu na mutu kosomba fumbwa soso takimadesu madesu kwisi batumba kwisa kokalinga Thomson akotumba Thomson akokalinga mbika wangila ndunda matembele ngai nani oyo nazolamba pena ba misili donc biloko nyonso oyo ba congolais baliaka voilà nyonso ezali osombi eloko no ya kolia osombi yango alors fufu kwanga toloso osomba te. Ok, en tout cas, restaurant Tonganzo dedans. Maman Israël a joué à Tonga biso spirituellement, physiquement, les sous-sous. Donc, Jean 3, 2. Okay. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bonne santé, Seigneur, ton Lukango Nazela Rodia Malam. En tout cas, tu as invité le peuple congolais partout aux alliés. En tout cas, il y a ébélé dans le restaurant Tonganzo. Donc, inauguration, on a déjà le 15 mars. Tu as la émission en direct. Au maman Israël a joie. Lamba pour la méconnaissance on a besoin de kolia donc cuisine congolaise ezaka moko awa na Bondalo Bisengo na avenue Boma numéro 11 référence arrêt Chibangu ba tu peux pas yebela libela ezana biloko mususu oyo ekolo moko boye omona ekolo hotel mkongo moko boye mama nazoya na koya kolia wangila na lebo to mungu babenga mama nazo kolia surtout bato ba komandaka biloko nazo kolia sampu nazo kolia do biloko nyonso zaka na Congo parce que bato ebeli bachaka biloko kate c'est ça mais oya chaka yebi ka chaka biloko kate bato comme ba restaurer be bachaka biloko kate commandé voilà obi mama ndenge nazo boye nalingi
na kolia fufu na zombo ya musaka to mama ngai na kolia sampu ou bien muteta mama nazoya kolia wangila muteta ezali mupala nde eloko moboye me bato ebele batiaka yango kate mupala eza mpe eloko mosusu muteta wana biloko batekaka na weza baluba baswahili baza na biloko na wana lokalingela bango madesu siko baluba mpe baza na biloko na bango biloko baluba kutu eza ya koluka te eza kawa na weza baluba biloko ya bakongo plein to biloko nyonso bikolo nyonso mboka na biso ezali ya bayombe nayebi kolamba biloko nyonso babitoto wana soko lingola olia eloko sepe kolia oyo yebike balambaka ngo te na barestaurant pambapamba ya biloko oyo ezaka rare alo mama nazoya kolia eloko boye na ngonga boye nga azaka na weza baluba mbamo na koti wenze na lambe elomba. Voilà, en tout cas, à un restaurant Toranzoto chez Maman Israël La Joie. Donc, commandez biloko nyonso oyo lingi. Maman Israël La Joie a le bien beau très bien. Soka Obengi na plus 243 89 94 42 825. Maman Israël a bon solo. Repas na yo wana donc plan wana oyo lingaka donc so lingi repas mama le bi babila bilo souvenga kuna ebiki donc eza pour découvrir un garçon bilia oyo ba garçon baliaka OK na bando lamba biloko bana mibali baliaka ndeko pesa bango makasi na courage kolamba ngote bayebi to mbebele babi kolamba ngote ebele kaka eloko wana na liaka ngote bino bozo négliger bilia ese bele oyo ba garçon mobali azoli yango azokoma makasi nzoto kolongono na chomo. Voilà, en tout cas dans le cas nanda ko balambela kwa ngote papa commandez kaka na numéro ya Maman Israël. Allô maman, na oya ba 15h kolia eloko boye. Maman kolambela ngona omona kitango zoli yango chombo peso ça toujours na 100% endurance. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Donc d'ici là portez-vous bien, on se retrouve déjà à la prochaine. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama, Libanga TV, Canal Future News et merci beaucoup à mon frère Trésor Moutongo, Congo Nabiso et merci beaucoup en tout cas à tout le monde et prenez rendez-vous déjà ce 15 mars 2024 au restaurant Tonganzoto avec Maman Israël La Joie en direct na ba chaîne na biso nyonso otolikaka. Alors to invité bino pe moya kakolia awa au mona ke on est toujours en bonne santé. Alors merci beaucoup et pour un prochain numéro de cette émission à la semaine prochaine. Au revoir et à plus. Bye.